Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma sœur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne cata avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Eh ben voilà, ndeka to bisaki bino ndeka to sola bino ne bandeli to baki mama Billy Vumuka fondation Billy zana Kinshasa et ko sunga bato baza dans les besoins. Bomona ki ndenge ya sunga ki prophète na biso auta ko tika biso prophète Jacques que son âme repose en paix. To zaki mama Billy na mort ko futa ba mbonga ba formol team ko to tika prophète na dernière de mère to zaki mama Billy bomona ki yango bino nyonso. Alors les loto yeli susu awa parce que izana ba biloko fa kende ko tika ngo pa ba homme de VR ake ko tika ngo na ba orphelinat papa maman la biso ya mikolo papa koko ba koli déjà ba ko ça misala te ma biloko ki na biloko ya ko pesa bango yango to visiter nanu to zwa biloko to kende ko tikela bato ala ka pe ko pesa bato mususu pe biloko lelo to yaki na Ken Piana to so lango nanu to yeba biloko mama bilaye nango eza pona nini mama bilaza na motema wana ya kosunga l'autre zana Ken Piana. Alors Ken Piana, bonjour. Ouais, bonjour Jires. Bonjour Bandegoto ya poto, vraiment et ça la bien congolais et OK poto. Nzamba pambolio. Nzamba pesio 10. Au raisonner Bandegono ba souffrir atana 1 à pamba. Oui. Atana 2 à pamba. Ezama pamboli kaka po mokili otokotika na biso yango. Na Afrique tozo souffrir makasi. En tout cas Billy Fondation, merci makasi. Asunga kibiso na nous premièrement na problème est là kibiso la prophète tout le monde peut ba image ndenga kota ki na ba hôpital ya Matadi asungi batu ebele vraiment na kati hôpital tout le monde peut bébé moko ya mukeo mama pe asunga ki après 2 jours malheureusement nzamba bendi mutema na bakango mibale oui akuta na bakango mibale ma prophète yakuta prophète mambaliwa keso asunga mwana na Matadi tena mnina ponsanga liwa sikoyo il faut que ba ke mama Billy Fondation na Matadi asali ba action belé. Asali vraiment ba action belé a aidé vraiment donc il a pesi ba don na ba hôpital a continue na ba ONG ba fondation belé za wana ba orphelinat mais le lope aye abanda continuer ba œuvre na Kinshasa Ken Piana ko lobani na bato yo peut-être baza na poto baza rapé na makamisi ya ko sunga maintenant bazo occasion wana te moi bien la petite volonté wana ya ko sunga bato yo dans les besoins yo siko ko lobana nini na bande comme sou ba olanda biso te loko ezo sala nga pasi na hôtel Mabili azo ya ko sunga ba famille o ya yebite. Il y a 5 ans déjà, 5 ans déjà il y a va et vient ba famille o yo ayebite mais ezoka musanga mingi vraiment bana poto koyoka lelo natali na YouTube nazoka kolela yende ko na biso Vasco Mabiala oya travailler ki na orchestre ya mutu azali kolela na kati hôpital ke bazo sunga ete na musala nyonso asali en tout cas batu ya mitema malamu neti mama Billy Fondation nzamba pambola ye tala oyo nyonso oyo ezaka continuité ya biloko oyo ezokende kopesa en tout cas ndeko nanga Vasco Mabiala tokoya kotala yo tokoya kotala yo na mama Billy Vasco Mabiala kolela te kolela no esala yenga pasi esala yenga pasi neti mutu moko boye ndeko nanga nda azolela ya ndeko travailler déjà na société moko ya mnene bakotsa mbongo fallait société wana sunga ye bon société ane kotsa mbongo wana ezaka ndenge tomona yango na musika po soki ekotisaka vraiment mbongo balinga basunga ndeko na bango Vasco Mabiala wazobela
vraiment Vasco Mabiala o a défendaka vraiment orchestre wana azobela namoni kolela na ye la lisingate ken alors initiative Maman Billy ça la ko ndenge nini ko Maman Billy ko ya ko sunga oyo ça la ko initiative oyo et ça la ko ndenge nini te na senga nzambe na biso ya likolo abakisela ye kado nzambe akoki kopesa ye akomiseka mobange akomise mobange po o azosala moya merci ekomi muke dangana na omoni mo na koloba merci ekomi muke donc nazoyeba mo na kopesa ye te donc merci ekomi vraiment muke makasi en tout cas Maman Billy pe na mon tokokota na dépôt to totala Maman Billy o nyoso eza pona basaki banini na bapine donc oyeko aider na ba mécanicien omoni ngalinga après voilà pour tant basali sio basongi ba peso ba biloko fo ba mona évolution musala ndenge ezokende donc oyo ozomona nyoso na kata basaki oyo eza ba bilamba oyo nyoso eza ba bilamba oyo eza matela to kopesa pe moto ko la nango Maman Billy pardon na kati yote lakisanga nanu biloko na mona na sima esalinga mutema pasi lakisanga Landry bobenda babekia na koto pardon Nzamba pambola yo Maman Billy nzamba pambola yo nzambe apambola yo makasi vraiment Maman Billy biloko ko sunga bango eza bango raisonner ndenge nini oya na biloko vraiment ngaza maman sociale oyo eza musala nga ken oyo eza musala na sali nango pendant 5 ans Maman Billy nyonso kolakisa biso nga mpo na nga namoni oyo eleki mutu ya makasi topesi na matadi na hôpital bato bakatani bamakolo bamisu basali 6 mois akoka kotelema te ntango amoni beki donc vie est sauvée sikoyo tomoni ozosunga na biloko ya kolia bilamba mais oyeli lisusu na bachauffeur oyo baza na problème ya bapine oyeli bango ntina bapine Maman Billy nayebi te koma kokomisa biso ntina baniveau oyo ozoluka okomisa biso ozopesa ntina bapine Maman Billy bapine vraiment donc nayebi te motema malamu nayebi te ezokende ya kodeborde eza ndenge ata tozali na classe mo professeur apesi mwa mathématique mo asali mwa nini toseki mwa moke eza ambiance ezaka na cadre ambiance siko badongo nga na otuna tina pine oui tina pine toana choix te ba chauffeur bala ba problème ba Billy zela makambo elekelanga zela brisque fallait bobenga boepe brisque ke photo sala ngo brisque parce que donc il na ba problème ti bateau ba na problème ya congélateur ezo malili te donc oyeli bango déjà ba nini ba compresseur siko non compresseur dona ba frigoriste ba so ka rapport choix ezate siko Maman Billy c'est comme si oyebaka passe ya ba congolais makasi oyebi ke ba congélateur bere kufa pe na Congo likolo ozanga ka ba compresseur si nayebi ponga mona teka nga mona teka bilokos avant na ya potonga mona teka bilokos nayebi nayebi nini compresseur 1 quart 1 6 1 8 1 10 nyonso nayebi yango Maman Billy comment na biloko nyonso oyo ye nango oyo toyebi ke utiliser moyen de transport moko pour eya na mboka nayebi te est-ce que ozoki soutien moko quelconque musala oyo so na volonté te usala ngo vraiment donc biloko oyo nyonso ba pesinga ebimi na mbongo nanga moko on comprend conteneur to futi $13,000 ti na boma na matadi pardon $13,000 mais esalika bien ndenge bandeko ba soutenir nga eza mabete on comprend ata ba pesi mbongo te mais biloko déjà sali moi bien po bilamba to sungi musu to tekaka neti bilamba musu to teki po to kangisa mbongo to futela ba ordonnance on comprend ba sapato pe mususu muto préféré na préféré na futela muto ordonnance kena pesa muto le mususu sapato alata on comprend do ba sapato musu to teka ndo mona libanda to teka tanto na poko to kangisa mbongo to kepe na hôpital to kepe ko sunga to futi ba ordonnance muto na problème ya kisi to sombele kisi oui oyebi ke oyeli biso oyepe na ba huile ya original awa to mesa kolia ba huile ya ngwanzume oyo namoni mutakozwa kado osepela eza pena solution po bato musu baza na hôpital mo balamba eza te baza na makoki wana te to moni eli bango na ba biloko kolia biloko nyonso oyo te spaghetti ba sardine ba sucre trop pesa mais biloko niti ka ba sapato na bilamba ndambo na préférer na teka bilamba bana na pesaka ba bassin za libanda on comprend bilamba bana na pesaka ba bassin za libanda na kopesa mais Maman Billy na préféré to ke libanda ngapo na nga na o nyoso ye nango eloko e influencer nga vraiment yango nzambe quel na biso mingi babota maka na bango bien mais lelo baza na ba problème en tout cas
mabili vraiment nzamba pambola yo bakaba accident omoni ndenge eza boye nalobaki moya merci ekomi muke pa na yo naosenga nzambe abakiselo kaka mikolo vraiment ebele okoma pena mobange osimba mpe nzete oyo oyeli bato oyo donc ekosala pena bien ezaki ebele metele bana kinkanda tokuti bakama moko ezaki très sérieux bato basali ba 6 mois na hôpital banda vanda na mbetu azokoka kotelema te po beki moko baoteka ngo do $40 $50 nayebi prix nango tokabi je quoi plus de 20 beki na matadi oyo etikali mosu mpe eza kuna tokosangisa yango tokokawa siko kutu awa et puis basani wana eza fille mo apesaki basani wana na tomoni na babassin ya bana voilà basani okena homme de vieillard topesa bamama na biso banda kosalelaka komwa misala mpe kolela wi babassin eza na bato baza na hôpital baboti baozanga mpe babassin kosokola babebe donc tokopesa mpe siko oyo etikalaka na bomba yango na depo nde bomoni depo yango oyo chargé naza makambo nanga mpe na kosala famille à part fondation ifo nazonga mpe biso toyaka mwa ba 3 semaines oyo ekotikala na bombaka prochainement ntango nakoya na enchaîne yango lisusu en tout cas napesi merci mingi na fondation Billy en tout cas bino moko bomoni ba image ya commenter eza te napesi merci na bandeko nyonso tu bolandi biso ndeko nyonso tu olandi pambola ndeko na yo congolais o aza na likanisi ya kosunga vraiment bandeko na bino o botika awa na Kinshasa vraiment senga merci erozo sambela senga nzambe nzambe pambola mama Billy na musala zo sala vraiment ekosala bien donc il faut continuer à soutenir Fondation Billy faut continuer vraiment à soutenir numéro pe ya Fondation oh mama Billy pardon numéro peut-être bandeko mosusu pe bakoza na biloko babite to yotikela mama Billy comme akenda pe kotika badon talande ko atindi base wana na basani ezali idée pena ya bien eza idée bien bandeko mosusu pe bakoya na ba congélateur bakoya pe na ba biloko nengo yaka boye ezosunga pe bandeko zo na congélateur moko eza libanda na congélateur moko eza libanda wana eza na fille mo apesa nga congélateur tozoteka ngo na eteka mité so eteka mi ata $150 tozwa to content toujours ça musana biso et puis naza pe na baffle na baffle mo apesa nga na baffle monene na musique na relaxation ngo eza na dépôt mususu wana kuna ona pe toko teka pe poto kopesa mutu baffle te mutu na hôpital opesa baffle awasa ngoni to pe koteka mais en tout cas est-il que biloko oyo oyo kotika la to kobomba na kozonga jikona décembre oh c'est que on ngana comprendre ça yana batu mususu moye apesa yo loko apesa mbongo ezate akopesa yo loko mona valeur oteki yango zimbongo kangiso sombi biloko oyo dans les besoins oui apesa bongo donde bomoni congélateur na tia libanda na otekango eza na marché na za na baffle parce que tekami to zimbongo wana to comme hôpital to kuti mutu azana ordonnance ya valeur mbongo wana to pesi mabili numéro no eza combien ezali 0044 74 24 62 87 17 0044 74 24 62 87 17 mabili totiki yo ofanda na yo o continuer misala na yo merci mon vieux Louison Mbata bozolanda biso Sœur Pauline Lumumba Adèle Djoko Bagou Danger makambo efungolaka pe via mutu Prince Yaweli yo zalaka déjà na rythme Prince Yaweli donc Sœur Nathalie Neymar na pesi bino vraiment ba mbote donc merci na Fondation Billy oyo ebengisaki biso tokotambola pe tokendo tala ndeko Vasco Mabiala oazali gravement malade dans l'hôpital à mama ye moto kende kotala na moni pe biloko kole awa pe ba chef c'est pour na bana na homme de vieillard après kuna peut-être to ke susu ata na orphelinat moko après to stopper prochainement là on va continuer l'activité ngo OK merci mama Billy merci na Fondation Billy merci aussi na Fondation na bino pe boko ke ne pambate bozo edenga nazofuta bino lote oui boa bien makasi boa bana mo malamu makasi merci aboye awa eza avenue Vumuka numéro 1 kombo na yo ba kombo na biso avenue Vumuka numéro 1 to banda kuna tina samai pango munene bo banda kuna tina mai do oyo papa na biso le asomba ngo azaka mutali boso ya ba pesa kombo ya papa na 71 tozaki biso moko awa pango munene tina samai ti étage ya netonga ouais ti kuna nyonso tina mai taka bo uti kitambo OK merci taka bo uti kitambo ti koto na Kintsuka na avenue Vumuka numéro 1 dona sepeli boza malamu donc bo kene ka bongo te bo ape na bana keni pe na yoza na bana boni na message na moni bango te ba koya mon fils merci maman na ngai
Caméraman na biso pe. Donc vraiment merci. Na bolingo na bino bo la kisa parce que na futa bino lo te bo sala ngo free. Nzamba pambola bino asunga bino donc na kozela bino lundi boya comme ça to continuer sala. Do sala ngo po bato basunga ka ba mona ndenge évolution. Misala sala c'est ça. Merci Mabele, merci. Merci Fondation Monzali aussi misala yango ya kolanda ndenge Mama Bilaza ko sala. Merci na Jimmy Belaou. Jimmy Belaou patron donc merci Sila Danata Motema ya boss de boss Junior Mawete, Junior Mawete les boss. Sans oublier les boss David Mawete et David Loutete. David Loutete les boss David Loutete. Merci aussi na Lionel Wane na Bourges, merci na Bino donc voilà, merci Landrine Zenza pour l'assistance. Voilà, merci. Ça peut passer. Est-ce que bien là? Ce qui va y être, on a besoin de béquilles comme ça qu'on fait ça, on ça m'a donné baninga, ou un petit béquille, ou un petit moi et lamba, moi sardine, moi l'osso pour faire au songabato. Surtout que ah oui, ça hôpital beaucoup y a référence, il y a matadi, Nkanda. Donc voilà. Ça va tout petit ni. 1, 2, 3, 4, 5. Béquilles. Il y a des gens qui ont un bureau, ça n'a pas de problème, net kana makulu, opération, ba mezinga makulu, ba docteur qui va nous payer ça ba ça va nous sunga ba. Donc je crois il y a encore des gens là-bas. OK. Merci beaucoup au nom de l'équipe cadre de la zone de santé de Matadi. Aussi pour remercier bino na acte oyo ONG Billy Fondation oyo pe mo kambinango azamo ko na biso mwana ya Matadi. Akanisaki apensaki na hôpital provincial du Congo central pour na ayako remettre biso ba beki oyoyo eko
permettre à ceux qui sont malades d'habitude service orthopédique. En conséquence, ça va également améliorer la qualité de prise en charge dans le service orthopédie hôpital provincial de référence de Kinkanda. Nous avons Essengo Mingi, et non seulement Babeki, mais nous avons vivre frais, Bilamba, pour que beaucoup de malades soient hospitalisés dans l'hôpital provincial de référence. Donc, au nom, il y a l'équipe cadre de la zone de santé de Matadi. Aussi qu'on remercie Bino et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois et que comme vous avez l'habitude au salaire de temps en temps et nous également à notre niveau nous allons transmettre à l'autorité Nyonso, en commençant par le ministre provincial de la santé, le chef de division provinciale de la santé, évidemment les membres de l'équipe cadre pour leur dire que nous avons reçu les dons. Il y a ONG Billy Foundation pour assistance à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Donc une fois de plus, nous vous transmettons nos remerciements les plus sincères. Ok, merci beaucoup. Comme symbole, nous avons fait un échantillon où il y a quaker, où il y a spaghetti. Il y a sardines. Quand on a bureau à pape. Symbole. Merci beaucoup. Okay. Oyo, ozomona eza badra, oyo ba biscuit, savi. Oyo eza teke oyo masango euti soki wapi na tiela te. Bilamba. Sisi kwa kote ezali. Mambo yayi eke salama tango nyonso. Base ya ba. Alors, tu as du sucre. Tu as Kinshasa, tu partager un ndambo pour battre belé, bazana passe. Les accords que awa tu reçois 20 personnes, 30 personnes. Surtout le gars lobby tu as Kinshasa, tu as bolé pene Kinshasa. Après c'est là. Billy Fondation, mais pour moi, Billy Fumuka. Alors, Bimaya, il y a Kudia, il y a Kutoxunga Belo. Donc, Bitimezo la Belo Mingi, Bapange Biza Awa, Mbokisa Mpesa Tam, Maza, Sukadi, Sardine, il y a Kutoxunga. Donc, juste il y a Bambou Zaksa. Ni ya kumisangeza makulu ya kwa buvimbana kutatika kuyama bitambi ya inetika kana bisengo bamasakangidira kuna
Mukongoni. Mwanzo kubolo. Spaghetti nge kulia ya. Wana ya carton. Makaroni mbuya. Makaroni nge kulia ya isukari. Sio wana pesa. Ina supu, ina sardines. Même il a gagné ça me définit Samna madidi. Madidi mapina kukila. Définit ya vraiment. Kala kamera tuba diambo mosi. Tuba diambo mosi ina na muno. Ntangiai. Bena pesa muka na maboko nzambi. Muno mpeke na msatu mo pesa beno na maboko nzambi. Komisani mbongisa kidogo mpeto na beno peto kutana. Mato. Nge bima nge bisika ya mama. Nzambi nge sunga nge yayi nge bola ta dipa na suka nge sumbila dipa mbazi na suka mama. Suka di yao ya spaghetti ya. Bima yayi. Ofuti lunda. Nge lunda nge monisa mwana makuiza nge monisi na ndiye mama. Maman, il va déjà hein. Bon, moi libre na tongo hein. Poto ya suka essa me pesa ngenzi kumona poto ya hii spaghetti Mama koko ya hii sardine mama Mebola ya hii vitu bila tawa mwaki na suka mbali mama mama tuba kungena jimbo Ulinga loso. Mama yule ngetu baka dingala. Ya okay. Oh loso to bakisi loso. Okay, merci. Bon mouton azawa. Nzamba osunga bino boko bima nesika oyo nesika oyo za kuna bino te obi osunga ta mona liba na tongo. Papa kimesa nisa yao kuna longa. Kimesa nisa mo Bilamba.
bino te bamaladi Tenga na porta, non c'è cammino. C'è frutto. Mbala zate mbala tse na zate papa la bango ta sundura bango na mama na bango donc mama na aso bunda mama na fa teka wana ko do asa e loko te ah fonde connais pas kota pa o msai Ça fait presque 1 mois et demi. Na coma, allez bailler le côté. À vous reconnaître il y a même pas si c'est 2 semaines. So, dans ce ça la boue. Donc mon niveau. Mardi. Demain passe ça. Basi na basi. Mwana mungu aza kombo na ye mwana mungu kombo na ye mama pike zana papi papisa ba kombo pike zana pesa kombo na ye mama bien da se retrouver mais na minute ma belle eza penza te dezo senga il faut ba miliki poye mama a soka ma belle pour pesa bana de tard aux ministres. Oui, ils ont santé, à moi c'est mon nene. Mais jusque-là, alors qu'on s'est retrouvé. Comment ça fait? Deux fois, on s'est retrouvé. Oh, j'ai quoi? Maternité, ça. Na bino te boye biso te mais bo songer quand même bo kansi na eloko ngo boye pona mandeko na biso ezaka bongo lisungi ezaka bongo en tout cas bana bato na biso baso mona passe taka bana so basi na mito baso bota ndenge balingi ba para baso souffrir mibali bazate moi geste bo sali en tout cas na sepe na makasi asepe makasi nzaba pambola bino esuka wate bo continuer ko salango bo sunga bandeko nyoso bazape na sima wana amen nzaba mona tuba dia mama azina pesa azana pesa tubila tuba vambo tuba mama ninge metu koso ndinga kwani ata ya bena hospitali awa muna belisa mwana ibi masafu ngefanda na lekope bima zo pesa ninge metu mais c'est la façon de me faire en babi ya ukaile ambile Tala, vingate. Est-ce que tu es vana? Bilongo wena ata mingi ve. Karabas basonika 10. Beteke baka ndam baso mwana baka. Yo, vino kwa mama. Ala ndabiso kuna na problème barin. J'avais dit maman barin. J'avais dit depuis les Milan. Banda Matadi était sombre combien de kilomètres? Ah, maman, ça va.
Galima, ils ont filmé le soutien. Ils ont photo, photo bien sauté. Soki le gars sur ba mère ba CVC le gars pour la salle day out on a rose à la moi le gars des masolo dans la mer et on a aussi la gars sur ba CVC pour ba béki vraiment ça va dans un moyen la route donc ezalaki te donc ekoki da 3 mois donc ekoki da kosalanga mabe dans na kati kuna allez donc toyeba moyen nini oyo ndenge ndenge maba nini donc tokosala tolibende esali 3 mois 3 mois mais balobaki faut sala 2 mois donc ekomosalanga da do mabe na kati ekomosalanga mabe makasi na kati ya likolo donc chaque butuku to na lolala te ma mère lolala te mais anga pe fallait exactement Corona ne como makasi Ah, presque. Asana
Papa moyo. Nana moyo. Gali pesa carton là. Vous en retard. Pardon, Vadier, ne faut pas plaire. Mama, Aye papa Tom sabengi nga, aye ko zonga mbango ko kala yo, yango te utala. Agaza na yebi, siko expliquer tout. ezali aksida na 6 virage. 6 virage oya tozela matadi kini hein. naotaki ya matadi tokosala 6 virage motuka ebaluki ale contener efinenga nde makolo conteneur efini makolo makolo etikalaki na kati nga na bilutika bongo donc conteneur ebalukaki ebalukaki ale ekozwala makolo kati makolo etikali sur place makolo etikali na kati alinga na bimi bameminga siko na hôpital général na likana kuna nde bazwisainga traitement nde eumeli nie vraiment te tolandaki nde papa Tom satiaki na Facebook atindelaki biso baimage bandeko bamonaki yango batindi biso toya mpo toya kosunga yo naza nga moko te naza na bandeko nde bapesaka mwa biloko mike mike balobiki ata couverture kofinika eza te toye na couverture toye na mwa bilamba bana na mwa biloko ya kolia bandeko baza na poto nde ntango ye atindaki message natindeli bato bamoni donc yango toye mpo toya kosunga yo ya mokie eza mpe na motu moko obaki onoteka nini